Tshisekedi wa Mulumba alobaki na biso ke tokolela na monoko ya mboka. Bande konanga to se poser ba question, banani bazali kolela na monoko ya mboka. Cela veut dire Monsieur Etienne Tshisekedi ayebi makambu oyo yango ayebisaki biso tokolela na monoko ya mboka. Est-ce que batu ya majorité mtu baza kolela na monoko ya mboka ou bien biso batu ko to lingi libération du peuple congolais toza kolela na monoko ya mboka? Voilà réponse ya Monsieur Etienne Tshisekedi. Bandeko soki lelo nazui moi opportunité ke na pesa bino moi message oyo. Alors bandeko bino nyonso boyebi pendant des élections 2011 c'est la radio Lisolo, c'est DSV qui l'a soutenu IDPS. DSV paie la radio Lisolo Mobimba. Bisonde batu to sala ki propagande ya IDPS. Mutu akoki ko ignorer yango ite ke radio Lisolo na kati ya diaspora Mobimba. Mutu esala ki propagande, mutu esala ki animation, mutu bane ko pesa information sur l'IDPS, ko mobiliser, ko conscientiser ba peuple congolais pour la élection 2011. Mutu akoki ko ignorer yango te. Tango na kumisaki Etienne Tshisekedi apesa kinga ata un likuta te na sala ki na propre volonté na ngai moko étant que compatriote congolais, étant que média congolais oyo l'IDPS une grande partie mais ezali na médiaté mais la radio Lisolo DSV na mbongo na ngai moko nde na soutenaki IDPS na ko benga na ba téléphone na ko mobiliser na ko conscientiser congolais moko akoyi ko ignorer yango ite eza voir même na bato ba parti mususu ba croyaki que non l'IDPS pesa kinga imbongo yango nazalaki ko sala ndenge wana bato belé ba bengi nga balobi que non DSV ba pesi mbongo yango zo sala propagande ya IDPS na tango wana na sala ki propagande ya IDPS mais je ne suis pas de l'IDPS mais comme je suis un patriote yango na soutenaki IDPS parce que ezalaki les seules voix oyo biso nyonso tout ba congolais to sepelaki ke tokende na IDPS to tia maboko. Bande konanga boyebi ke politique ezali jeté. Politique eza pe likambo ya famille te. Na politique soki tozali même parole tokozala esika moko. Soki tozali même parole te tokozala esika moko te. Tango na ekomona l'IDPS ona soutenaki yango etengami na yango na kati ya radio Lisolo nazwaki position na ngai étant que un animateur, étant que un chroniqueur. Comme vous le savez, na changeaki batir na ngai na komi ko beta IDPS. Alors tout le monde on crie que non, voilà que non, DSV a changé position comme ko critiquer IDPS, peut-être il a reçu une somme d'argent. Yango a komi ko beta IDPS. Bokanisa malamu tangu na yambaki Albert Moleka na 3W Radio Télévision Lisolo na posaki Albert Moleka question moko. Albert Moleka kende kozongisa caché sec oyo ozwaki ya IDPS. Albert Moleka asekaki mais après l'émission abenga etuninga DSV makambwana oziwa pindani mtayebisaki na yebiso ke na yebi ba secret nyonso tout yango na yebiso kende kozongisa caché sec. Le prévané bomoni Albert Moleka akekotika caché sec na tribunal de grande instance kuna na matete bakende kozwa yango. Alors les choses oyo DSV banaye koloba c'était des choses vraies. Alors tout le monde m'a traité de collabo, tout le monde m'a traité que notre DSV il a reçu d'argent. Alors comme ngai DSV na bundelaka peuple congolais, na bundelaka Congo, na bundelaka kombo ya mutute, na zalaka pe fanatique ya mutute, c'est pour cela que na changé ki batir na ngai, na balusaki minduki na ngai epai ya IDPS. Alors, lokola ba congolais bazalaka na mitute, lokola ba congolais bazalaka na boyebite, balobi ke DSV ale mbongo, DSV a komi ko take IDPS. Pourquoi batir na biso, il faut qu'on tire directement au but et pas à monsieur Joseph Kabila, mais DSV a komi ko take l'IDPS. Pourquoi? Peut-être ale mbongo, bandeko politique ezali kambo famille te to sali la ramutute. Bomoni bandeko mususu to salaki na bango, comme lokola na baneko take IDPS. Bango ba se retirer lokola nga na lembo na zo take IDPS. Alors bandeko nanga boye bisanga lelo est-ce que bandeko wana bakoki kozonga lisusu na kati na media ba contredire maloba oyo DSV bana koloba na kati na radio l'IDPS changeant en opposition ça fait longtemps l'IDPS
et traité et nyokoli ba congolais l'IDPS eza na coalition na relation en direct na kati mais bazali ko sala semblant ya ko détruire le peuple congolais bango bazali ko s'enrichir yango monaki DSV na chancha ki ba tire na ngai bato yo nyonso tosalaki na bango oyo bazali ba IDPsien o bazali ba IDPsienne bango ba se sentaki mal à l'aise na batiri ya DSV ba palanga na kati na radio lisolo ba traitenga comme un collabo clique salami na kati na bato mais lelo résultat epesi alors na ko sepela na bandeko bazonga lisusu ba ya koloba ke makambu DSV banaki ko parler sur l'IDPS c'était faux et archi faux l'IDPS nous a trahir l'IDPS ezali parti oyo ezali en connivence na gouvernement en place alors biso peuple congolais tozali kaka kobunda po na bato moko boye bitumba na biso ezali ya ba individu te ezali ya culte ya personnalité ya bato te oyo bazali ba fanatique aveugle oyo bazali ba membre IDPS bakende na parti na bango DSV azali membre ya parti politique moko te DSV azali mopanzi sango bino moko boye bisangai lelo l'IDPS tosuki wapi makambo DSV bandai koloba na kati na radio lisolo bo treta kiye ba monyo surtout ale mbongo pourquoi azo kolobela IDPS boye bisanga lelo résultat tant na koloba makamba Félix Tshisekedi tant na koloba makambo ya Tshisekedi tant na koloba makambo ya mama Mart bino nyeso botete nga ba kolabo mais lelo tsikoyo nazo sepela pena bino bandeko na ba Congolais boloba ke non DSV en tout cas makambo oyo ozalaki koloba na radio lisolo enfant noir makambo oyo ozalaki koloba na radio lisolo dog life makambo oyo ozalaki koloba na kati na radio lisolo c'était des choses vraies bopesa biso réponse pona likambo oyo etali bokechu na koloba bokechu kosenga pardon te parce que l'IDPS nous a trahi kosenga pardon te moi je suis d'accord tout à fait d'accord na makambo nyonso ezali kosala parce que politique na yo ezali mafinga alors bato faut accepter yo ndenge babane kolinga yo liboso nga na saleli IDPS ba propagande na saleli ba publicité. Je n'ai jamais vu Tshisekedi abenga ngai soit a félicité nga na propagande on nga la salela ki na 2011. Je n'ai jamais reçu voire même un euro, voire même félicitations. Mais bokechu ko azalaki docteur en droit ya kofinga mais Tshisekedi abane ko sulana bokechu ke DSV parce que amoni ke kofinga ya bokechu ezali bien azako sulana bokechu mais DSV o saleli propagande bebisi ba mbongo na ata téléphone à pamba ata kosolana ya sololite donc il faut assumer conséquence ya eloko oyo ya lonaki politique o ndenge tolobaka politique ezali famille te na politique soki tozali même parole te tokopanzana alors bandeko oyo pe bozali kofinga Vital Kamerhe bomoni yango bien na dialogue ye aboyi na ye aboyi dialogue. Alors, entre Vital Kamerhe et M. Etienne Tshisekedi, qui est le vrai combattant, qui est le vrai patriote, Oyo, a Tekibiso, vraiment la bopette. Et ça qui toujours, il y a bien cela veut dire, M. Etienne Tshisekedi a yebi makambu Oyo, yango yebi Tekibiso tokolela na monoko ya mboka. Est-ce que batu ya majorité mtu baza kolela na monoko ya mboka ou bien biso batu oto lingi libération du peuple congolais toza kolela na monoko ya mboka? Voilà réponse ya M. Etienne Tshisekedi ndenge ayebisaki biso tokolela na monoko ya mboka banani bazali kolela